Yantone aza tout autour ya basali ya Nzambe. Biloko mususu tanga na yaka na ba télévision azo loba bozo mona nga lokwa mutu azobela mutu mais na yaka na zo loba pe makambo solo. Réaction phénomène Igo de la Forêt. Tu comprends que fait si lelo aka na makila na wana bena yankoi. Leadership et ça là. Après avoir ko mettre vidéo oyo. Grimace wana moni la musi ba te belé ba sokoli ba pese ba réaction na bango. Tango lobby azongeli kaka esprit na yankoi na yoki nzembo wana ebetinga na mato yankoye biso wera sonne tolanda papa na so Denis Lesi asengi na pardon bomi moto na bana wenge on se provoquer bana maison mère est-ce que on réfléchir bien tala bango ça ko ba vietnamien bozo bunda mais bazo ya kaka bozo beta bango bazo poussa bazo ko avancer bandi mara défaitité bana maison mère baza partout na palais nyonso soki tant ce monde domestique tant ce monde liboso tant ce maman leki tant ce koko bachaye balavandier voire même par excellence ba ministre il faut faire attention à provocation à maison mère aux sala keba Washington te nakota kuna te landa papa na yebi babiloko yo landa ya deni asengi wera pardon parce que abotama na changu te na biso bana changu naza na tante ya koleka na télévision landa biloko nazoloba keni piana zala na okimia na yebi mutu abengaka yo maître wana akobenga yo te tokoyebana nani mobali nani mwasi landa te landa la bigita yo senga pardon ba mettre déjà pardon ba vidéo l'église kuna pas prophète Emmanuel Dodi na libanda. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Je sais que Ken voilà, on a problème à famille, on a problème à mutu. Mais bafan na maison, mais baza partout. Donc tant que yo chrétien, ouais, zo finga, ouais, rolo ba mabe pona wera. Tant que zo tambola, tala gauche droite. Et puis babenga kainani ambassadeur de la paix. Mutalanda biloko na zolo ba ko contredire ngaite. Non, avec attention. Babenga kaye ambassadeur de la paix. Ambassadeur de la paix de chez Sina Kanye na dégaf. Oh. Na Kanye na dégaf. Gafa liboso na kangaki na boya ki koloba na ba télévision bino soki boloba ki na yebité. Agangeli chaque Congo na télévision lokola mwana bébé. On va pas sepela. Yo pour sepela ki te hein. Ah. Et puis ya mi balé ay koloba ke bato bazo meka bazo provoquer bana wenge maison mère. Tolobani makambo ezoleka na beni kuna tinda bana bonye mezomela baki lobunda kuna na ese mbuta yoka na ebisa yo biso toko bana goyaka kana ba télévision te elle nyoso pona ko senga ba mikolo wana to ba musicien bolimbisi impossible au monde loko na loba na pesi wera une semaine bozo la sam savinga wera kasi yo nezo côté la te na côté liete mais ça vient na biso un peu du respect quand même na minute ndenge mission oboko tisango nazo tindela wera message soka asengi chaka Congo pardonner asengi pe peuple congolais pardonner n'a pas porté plainte Congolais solo. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit à ce net moment, ça n'est pas de l'ère à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par le vôtre Validi Tamboué. En tout cas, Bana Poto, Bana Mokilimba, merci pour la patience, peu confiance au Bozarano, à la chaîne amino préférée, Fimbo News, en tout cas, ça va c'est 5 euros Saranate, surtout tout le monde a interaction et régnarbon entre Bisson et Bino. Après avoir que Tchabon va vidéo en live. Bah si gestion n'a pas remarque et ça la vraiment tout ça Moussala ndenge bino bolinga en tout cas merci na Malisette Lokangeli Foku une femme pas comme les autres na pese mboti na badero ça na bona kata restaurant yo les autres Dallas et pas ya maréchal surveiller ça na bisa bino ke marambo ya mikolo to ça bona kati ya fondation Mulundu et pas Yannick Zonde babi Yannick Zonde ne makambo mutumo très social ya Rosarante papa nanga initiative au bandito banda en tout cas ça la vraiment qui toko ya Rosarante na ba pays oyo ba Bademini basamo ebele en tout cas Yannick Zonde tozana yo toujours de cœur en tout cas salaka musala on est allé ko salama ensemble avec notre caméraman Osé Moukouna qui a refongola vraiment poto banda bongo liso na analyse les toza ebele au saranate na sabu on a pas stabilité à Kanda na sabu on a pito na j'aime nganeleki avec Bango, nous allons prendre des tableaux de situation concernant Maïnos Zali Kolobamo sur la toile. En tout cas, on a salué pour commencer notre communication.
Bonjour moto na Nzambe. Mbote Valdi Tambwe. Mbote na ba nyonso oyo bakutani na biso lisusu na nzela ya fimbu na fimbu. Tata na ngai ya likolo apambola bino. Tolalaki pe tolamuki eza na makasi na biso te. Bao baleki biso na mbongo na mapangu pe na mituka lelo batiki mokili oyo. Biso ba o tozwi chance to pe ngolu ya kolamuka eza nango proclamation. Lolenge na bakelasi ezalaka mwana oyo bakoko proclamer azui, mwana ope bakoko proclamer azui te. Kasi na sena moi ndenge tozobika boyi eza na mutu moko yende atelemaka pona ko proclamer ba nyonso bakolamuka na ba bakolamuka te. Pona ngai vraiment naza reconnaissant ya koloba na Nzambe merci et na pesi bino lisusu fimbu na fimbu merci ndenge bo sepela ki ete bo invité nga lelo lisusu na kati ya plateau na bino ya analyse vraiment ngai penza ba analyse oyo na lingaka penza ko ya yango pamba te po ekotaka penza ndeti mwa bêtise mokie ebi mateke lokola biso batoleki mayele koleka bato bazolanda biso mais lokola na zio occasion mabeza te na koloba ndenge bokopesa ngai maloba tata pambola biso nazongi lisusu na mboko yo wana ezali siloga oyo ekangi mokili mobimba monde entier bato bazosepela makasi batuninga mutakala na nkolo ezalaki album obimisaki to nini Nzambe nazongi su na mboko oyo ezopesa kitoko makasi. Merci na Kulutu Mbuta, merci na Ken Piana, tata pambola bino. Bonjour Ken Piana Magizembe. Ouais, bonjour Valdi Tambwe, bonjour Mbota Ligasso, bonjour Mutakala Yankolo. En tout cas, na sepeli à trop parce que l'été à Kanda il fallait azonga bana ba analyse pour zalaki kokima, faut zonga parce que mondo ya mondi mabo ya chamutu bakata. Mutabang sape muninga azate. Ba ope ba mona neti ba grimace biso, babanda ko luka vie na bajika ya ba 20 quelque oyo. Biso sko si to leki ba wana toza ba père responsable. Otie mutu to tie mutu. Donc, oya mona akima analyse o balobelanga te, otiki soit musique, otiki théâtre, otiki politique, wana totiki makambo na yo opemi kimia. Mais soko zaka na monde ya base ya tia mutu bakata tokolobela sujet na yo. En tout cas, na pesi mbote na prophète Emmanuel Dodi o azolanda biso, prophète ya munene lité ya kanda na asiri bomoni ba image tobuki fikin. En tout cas, prophète Emmanuel Dodi première sortie na e fikin KO. Wenge basangana ki na stade biso tokendaki fikin. Tolakisi bino makelele o biso baken to tchaki pona fikin na makelele o ba journaliste basangana ki 1000 ba tchaki pona stade banani baganye ya biso ezalaki plein événement bandi 15h 17h30 to 4 manifestations bino moko bo comparer bato ba mataki podium 21h tiba silisa 0h elakisi ke nga o nga na salaki ya biso pena ba image ya moi ba mona batu nenge bazobele la prophète Emmanuel Dodi jour to signer stade Kobuka. En tout cas na pesi merci mingi na Ogi Kingombe na Lubumbashi. Ogi Kingombe mokonzi ya RTL man ya tindaka chaque jour. Ogi Kingombe mon oncle na pesi yo bambote place oza moi ce fondation Mulundu ya fondation Mulundu ya Yande Kizonde obi ke fondation moko na biso eza na impact ya blague te yesko a planter ce fondation ne côté ba Lubumbashi l'été akanda yo kenda kuna pa pamba mutalika supposa mutaba côté kuna musique no cartona kuna vraiment fondation ezaka moko fondation Mulundu ya Yannick Zonde donc deux fois te continuer ka bongo ko sala biso toujours bien kitoko. Bonjour Yagem. Ouais, bonjour Valdi, bonjour Nabandeko tout balandi biso o bazolanda biso sikoyo. Na pesi bandeko na nyonso mbote na plateau. Lité akanda pasteur vraiment bon retour au pays. Malgré bando zongi vena to mona nika lelo. Valdi Tambwe vraiment fraîcheur toujours. Merci à trop et puis olati kitoko yo latara bien. Moi la musique atalaka. Merci Kouloutou. Ken Piana Kolo ba catch migola yo saganate 34 catch donc allez simple quoi. Donc commentaire au chaming exact. Na pesi mbote tout droit à Paris
na bureau na ye kota azali mopepe kitoko aza kozwa mopepe mpe aza kolia popcorn aza kotala biso. Qui est-il? C'est le boss Tanguy Brice Lulendo, le seul Congolais ami de Bill Gates. Motema ma fefe fanzu oya groupe LTB, compagnie groupe LTB mobimba bazotala biso na minute oyo. Tant batalaka biso babelaka na pema bakitaka na pema. Ah. Voilà patron. Ouais. Voilà sikoyo na moni bongo bâti service, bâti fluide, bâti rénove et puis bâti énergie. Na musika pe pembeni ka wana nazomona ba location bituka talo na ba Rolls na ba Q7 na ba Maybach. En tout cas des fois boss Tanguy Brice ya yangwana na kena matadi na olobe belete kuna pasteur na kena matadi ke dizela na ozongi silo micro grand événement les gars qui lobby eza na mutu mo aza na matadi aza mécène aza pe mosala na nzambe ye balela ye makota ne ba politique te ni député ni honorable soki sénateur ya renga mutu ba bien fait. Pasta Padum Peti moto na Njambe. Pasta Padum Peti. Pasta Padum Peti moto na Njambe. Et là on a sepela na Pasta Padum Peti. Azavie moko social. Anda ki pasteur avie moko social. Azala social avant comme même pasteur. Na mona ka sikoyo. Imagine mo azolambisa soliste moko boye. Akena boy. Yenda kuneza ndeto kenda na poto. Muta ezana ndenga mabete. Na poto na Zunati Joël Salambi. Atikela nga pe na parler biloko akolia nyonso eza na weekend fufu eza na nyonso lingi olambo lambia. Ah oui. Donc on a peno tie moi ma fufu surtout réchaud pote ezara mai déjà zobima na pompe ya moto. Bon. Lité akanda ta na misa songe tellement ya kotaki. Ya zara na. Akanda limbisa. Ah tolo baro mama Pasta Padum Peti. Ba lité akanda te. Lité akanda asala geste din. Ye asala geste te. Ye gara aya leli agera bureau Willy ale agera bureau boy ale agera bureau boy mais photo mema e pas Pasta Padum Peti. Il faut pas na kota lisola Bino Padum Peti te. Pasta na biso te. Pasta Ozo pona bilongi comme manga pas Pasta Padum Peti. na poni bilongi awa. Ye yozo pona bilongi. Oh litea. Mbuta il faut éviter ka ba mbwakela esika nga na. Na mbwakela te. Nga na kokota kaka poto. Na kokota. Bonga na lobi pona poto. Na kokota. Na lobi pona poto te. Na kokota na ebisi yo. Oh. Toza awa. Nga na lobi on s'appelle parmi bato boseka ngai. Jamais ngate. Oseka ngai. Ngate. Kozala seka oken. Kozala ka ye. Muta seka yo ken. Kozala ka ye ya buso. Te omo déplacer ba mo. Omo déplacer ba moniteur. Kozala ka ye Est-ce buso. que otala bena vidéo moko moninga na oseko. Kasi te yango to solola. Muta bana oseko ken. Bandi ndenge ni kabino mibale. Obibu so bani de. Na betane melamba fufu na poto na sécurité akanda te. Sécurité akanda te na sécurité. To kata na li. Na lobaki te. To kata te. Oh Dieu sukanda po Pasta Padum Peti tindeli rien. Ata yo moko. Aotinda. Ah, pastalité. Batuno belé a mutasiliki azate pasta. Tenga na ten koma mutu te. Oui. Mais tikanga pe Nga lobi boya, c'est Pasta Padum Peti, atikela mutu chopo biloko alambeza rebele, ndenge na poto bazala ka tie moi. Nga kuna na matadi asele ngani. amona ki yote. Amona ki ngai. Est-ce que yora ebokutana? Ou bien bandela na songa matadi. Yo. Est-ce que yora ebokutana ki? Bokutana ki teli te. Abandela na valdi to zonga. Demo tabakende. Te to banana avanguna lelo. Lelo na to banana avanguna pesa na ba idita tindelio. Oyeba kiteke tindelio idite. Begara pesa na idita tindelio. Vite fait. En tout cas Pasta Padum Peti alinga obunga nzela po ya kanisa ki ge otindite. Siko ndeka linga o déborder ya kana tika na ronga na poche. Zongi azaka etamboleli moko na Pablo Kitambala. Pablo Kitambala. Oui. Etamboli moko ka na Papi Bunze papa français. Yannick Zonde fondation moko ya bien makasi et me ponda dollar boss. Alingaka pe bino makasi. Lokwa na vandi awa. OK. Fondation nini? Mulondo. Te fondation Mulundu Yannick Zonde. Yannick Zonde. Yaza na Lubumbashi. il faut songa suku Na uzonga kuna Lubumbashi. Bon, siko ngabo tikela ngape maloba po ngala tikela ki bino. Donc Toi, les bandeli. Pasta Padum Peti, félicitations parce que lobby ba consacra Kyo étant que numéro 1. Il y a ACP
mais succursale Matadi, de Congo central. Il est représenté ACP en direct de Matadi. Lobby bazaki wana bango tout na ba modashu. Bazaki wana bango nyonso na ba en tout cas zaki plein. Je crois whisky azo illustré ba image azo illustré ba photo. Ouais. Bon lien ya pas ça. Biso ba oyo to lien te suki na ba yombe. Valdi. Banana bana loba na na tali côté noté. Na tala ne caméra. Donc so lingi band protéger bande na yo. D'abord protéger bande na. Ça makela na yoki kudo kilodie zali. Malizette lokange ngai na malizette lokange nga na kota ki terrain te. Vous comprenez? Ate ba protéger comme malizette lokange yango. Donc na ya mtu akota na karuna. Valdi boyo kana lukona loba na silisa. O ba mbote ka boko mbote la ngabo bongo siko na kate analyse. Ken lobby passe ça va consacrer étant que numéro 1 à ACP. Il y a Congo central Mobimba. On a compte le gouverneur de la ville. Pour moi d'achou. En tout cas, Gentinik Mobila, gouverneur de la ville, il y a autorité morale. Autorité morale. Mais si le président, il y a ACP, pour l'instant, c'est Modachou. Okay. Mais pas ça pas nous petit aigle majeur. Il y a si Congo central Mobimba. Donc évidemment les gars ils lobby les gars qui très bien bato bazaki ebele et puis évidemment musu se zoya to annoncer bino bato ba mona ba photo bango moko ba mona bazo mona ko tocha commentaire ebele te tocha commentaire na ye moko siko so na zongi siko boye Yannick Zonde est-ce que boye bien Yannick Zonde Fondation Mulundu afana lobe la Fondation Mulundu Yannick Zonde ba mona ro muta mbongo responsable et puis mature na ezaleli si so tali Yannick Zonde bato coopérer ba ko baza terre à terre. C'est des gens assises. Yemoro Yannick Zonde, assis comme pas possible. Très logique. Si comme Moutema Malamu et accompagné à Fondation Mulundu. Talasko Katanga. Vous voyez que Bano ba creuseur. Il y a ma mine. Et ça a mis Banamike. Si. Donc, Yesiko azawara pour épargner contre les dangers. Ayo kuta bino bozo nyo kwa mara ba carrière tout ça azumi en charge. Ko foutre la barre ba classe, ko sala ba œuvre sociale partout. En tout cas, Yannick Zonde. C'est Kalaga Dego Zawana, papa social, Zalaga Dego. Merci Ken. Merci beaucoup. Boko tanga na makasi tenga na zala initiative please. Ngana zana initiative please. Ya maman Olive Lembe Kabila. Félicitations à maman Olive. Naza Jean Kuna. Félicitations à maman Olive. Oui, félicitations à maman. L'hôpital déjà, c'est un exemple bien en tout cas. Oui, Nandenge to inaugura ki ba restaurant Mondeke na Kingakati eza pena initiative moko ya bien. Tozo se planango makasi nde tozo continuer ko boka ba fleur. Mama ni mama Olive Lembe Kabila, mama wa pesa bana oyo. Bazo bundana na ba vie à ses considérations. Maman Nzamba Pambola yo zo mériter ba respect. Biso balité ya kanda soki toza o toza lelo o vandi boenanda ko yoki invitation moko e wuti quelque part ye o tuna e wuti wapi e wuti et pas maman Olive Lembe Kabila et ça la kabiso esengo makasi ba o pe bozana posa ko tinda la biso be invitation ndenge bato bazo tinda to ya na province ya ba Congo to kene na Lubumbashi et pas Padumpeti na Lubumbashi pas Yannick Zonde toko ya lité akanda e ko tangi maman Olive ngabe na profiter pour maman pe moko awozo apeli bako ya lande émission oui nga senga Junior Kabila wa muke wana mobali comme azamwa na soda te azaleki na bisoka comme azamwa na soda nga pe mwana soda en tout cas Junior unisaidie nga na mwana soda nga senga ka yesko apambola ndengai nga na senga kute papa te pa mam wana azaleki akongindisa yo na ndenga jete omoni mwana mama Olive ya mobali ndenga za wana mwana soda akokipe ko loba ngani na memela yo information ngana apesa information bola na nena tambola makolo te makamuna ngeze ya ngai nga senge pa te yo senge pa mama yo senge pa mama nga senge pa Junior te yo suke pa mama ngana ko comme ça pas Junior yo ozo bi adopter sera bakasi mwendeka yo tikala ka pa mama nga lancer message tant que mwana soda nga pe mwana soda ke Junior la sango ndenge wana te o singa ngani na kino yebisa yo tina la caméra soki yo posana likambu oyebisi ngai badi no komisela na famille eza ngai
famille Kabila eza famille na ngai. Non, on a mutabi weli ça qu'on s'adopte. Oh, papa. Nazo zonga. On les va adopter, yo zo s'adopte. On tika la nation ni nazo zonga. Ozori wapi? Nazo zonga. Wapi na Belgique? Voyons Caroline sur l'aéroport. Tu voulais 5 ans de coquille. Bino bondima na pasi hein. Na comme c'est le sangue pas ya. Merci tu as évolué na biso. Na varat di babena gelité akanda comme c'est liquide de sango. Azo en Belgique total. Bon Belgique on a l'aide. Tu as dit que tout le monde là ma belle. Tu as évolué quelqu'un. En tout cas micro banda kuna asuka. Mutalikasu. Ouais. Adoa biso to betara masola makambo le kanabo aussi na ba réseaux sociaux. Donc na kologote ba information na WhatsApp, na ba Facebook, na YouTube, na ba TikTok, na ba Snap, na ba Instagram pourquoi pas. Vidéo mo yo circuler bongo yo ça ça li baiser au saranate. Papa chéri. Na Samsonite na ndaku ya papa na biso Patrick Bologna na miso ya mère na ebite whisky chez Alex biso na ngo botozonga jaka mambo seka azuto dinga bino vous en stress té. Samsonite va redémarrer le monde. Bon mamou. Samsonite il a la force de manger, de boire et de boxer. Bon mamou. Non. Yeah. Samsonite. Mise à jour. Samsonite mise à jour. Obi vidéo tant na taga mko liboso na seki ya musa. Obi papa chez mon so bom ça Samsonite. Non, on est dans un délire ya réseaux sociaux. Mon réseaux sociaux faut vivre. Tito font la page, tito font la TikTok, tito font la Facebook wana, tito zara na ba YouTube yo. Ezara mo boy poto amuser pe bateau balanda biso o pe ba surveiller ba page na biso la lettre. Ouais. Ozana moi photo a bien, o tindeli bango o partager yango, o balingara yo, ba ko commenter, ba ko en tout cas ezara vraiment important. Alors papa chéri pe ba délire wana surtout na ba Snapchat na e na sepela na o makasi elo wana ningisa mukili fort. Et ningisa bana mukili. Na kwanga libanda ngape na redémarrer le monde. Nani yango pe ba fante gote changer lenga ta 10 sombela ngape kwanga ya munene ta 1000 fanga pe nazo redémarrer. Non mais ça pour nga. Kasi diana lo. Oh. Mais ken mena na ebité. Problème li no za na vraiment. Kwanga redémarrer le monde. On redémarrer monde. Ko redémarrer monde wana ngai na yeba kité. Oh. Na yokika redémarrer. Na moni batindeli ngai vidéo ya fufu ngalobi oh papa chéri lobana no vérité. Ko redémarrer ngo na fufu ou bien na makambo nini. C'est que ngani na vandi bo na confirmer que banda pe papa chéri lobaki que monde ngo redémarrer na fufu na zo mona pe place fufu ngo ezo kitate. Oh. C'est comme si fufu ezo mataka kana ko matana des autres pe c'est que to lobaki papa chéri mutamatisi fufu. Ce qui c'est que fufu ko matana lo c'est jibem piana. Te papa chéri. Papa chéri eza quotidien nae. Tous les jours. Sur la salle vidéo abimisa slogan moko boye po ba fanatique a BCBG ba fanatique na ye bazwa yango e komana ngo image du jour. Abimisa ba toujours. Abimisa ba on va redémarrer le monde. Abimisa ba biloko belé ba check ba ni en tout cas eza quotidien papa chéri. Tout le temps sur la salle vidéo faire des logo mo boye tika la bato. Effectivement petit tika la Bota. Vidéo ya redémarrer le monde. Eza vidéo ya Samsonite ya zolia fufu. Tomoni biso moko Samsonite ya zui boule ya fufu ya demi kilo akotisa na munoko na mbala moko. Siko pe na moni ba fanatique belé na poto balobi comme JB redémarrer le monde dans zara ya musique té. OK zalaka ya fufu. Po image batu bazala inango bazela ki pena événement wenge esila. Baboya ki ko bimisano ya Samsonite. Da babimisi yango siko po balakisa batu ke au monde nge bo sambrier. Redémarrer le monde des arts nango ya musique des arts de fufu ya Samsonite. Yango moni batu lelo pe ba sala salange ke non ndenge zabo ezaka Samsonite ye moko nde azo redémarrer monde te. Lelo bo mona makwiti ya fufu o batu bakotambusa na internet. Pour tout le monde faire redémarrer le monde. En tout cas Gauthier pe ndenga ke sombelanga kwanga na munene. Vadi eza pour la première fois batu ba mona
nazodunda kwanga ya munene ya nsesa nga mpe na redémarrer monde na ndenge na nga mbuta mais oui chaque moto a redémarrer eza kolia parce que eza maka vidéo eza ya 3 ans eleka déjà 3 ans passé adémarrer monde na fufu omoni tala kokotelaka biloko mosusu ti kokotelaakoya irresponsable irresponsable okobima mokolo ya irresponsable obimisa baslogan te yo ntango outi poto awa ntango barifule yo na aéroport olelaki obimisi slogan na yo te olobaki kutu nini nazongi lisu na mboko te eza slogan te nalelaki na nga nde nazongi na mboko te o mwana obwakaki eza nini bato mpe bazwi yango te bakoma utilize yango soki motu nete bapimele eloko nazongi na wana ndako oyo limisanga na tunu ozalaka moto ajibe te nga naza moto ya bato tu parce que naza artiste mais ozosalaki fanatisme ndeko na ngai non naosalaki fanatisme te nazozwaka oyo namoni na réseaux sociaux na rapporte yango napesi bato selonga po biso totali na image ndenge papa osengi image image biso totali ya fufu aredémarre mboka na fufu bon oko redémarre mpe monde na bafaçon tout omoni mombino moko ya kala olingo solisa ye peut-être ozala no marie te je redémarre le monde à travers my love membuta eza mpe na ndenge samsonite kana okata ne badi ve palobi on va redémarrer le monde donc samsonite akamwisi bato eza mpe longo l'événement mpe ya wenge ekamwisaki bato on va redémarrer le monde te mpo koredémarrer le monde ezalaki déjà fufu c'est que bato nde tolingi tolongola bango na confusion donc papa sheri asalaki continuité ya message ya fufu na message ya wenge donc message eza mpe nde ya fufu bongo mpo na nini redémarrer le monde nango période ya fufu ereniaki te eoreniaka période ya stade voilà toujours mpo na nini redémarrer le monde période ya badi ya samsonite mpo ereniaka mpe na image ane ereniaka ya samsonite ereniaki image ya samsonite ereniaka mais terme wana slogan wana on va redémarrer le monde ereniaka te eza papa sheri nde azoloba bie motu mosusu parce que ye moko nde azoconfirme samsonique redémarrer le monde mpona keni sikoyo yo comprendre nini tenga mpo na nga na comprendre ke tokotaki na distraction orke video moko ebatamaki redémarrer le monde oyo tokanisaki eza mpo na musique ezalaki nango fufu nga na keni toza pense moko nayebi te nga na keni toza pense moko nga pe ntango namoni video nga alobi redémarrer nde le monde yango oyo se botali video yango bien te video yango wana mbuta biso nyonso totali non ye azo encouragé lokwa kabulo mwana kabulo ndenge bafwasa ye soki nango on va arrêter samsonite mpona yo sikoyo musique redémarrer te mpo na ngai non musique redémarrer te mpo na yo sikoyo liteya pasta mpo na yo concert ya wenge na stade ezalaki événement ou pas oui ezalaki événement mais kasi baredémarre na ndenge mpona événement tokokoboya te na ndenge wenge baredémarre monde baredémarre monde ya wenge bon mpona bafande toza na état de droit mutu na mutu fo azala libre na nalingaki sikoyo oloba boye nasepelaka te ntango yokendaka nanga na dictature nga mpena nalingaki boye omoni démocratie oyo sikoyo nabeteli oyo mpena maboko nasepeli tozala sikoyo clair redémarrer le monde selon conception ya bavie na biso ya wenge eza ke miziki ya congo en général eza ya kokufa tozo redémarrer omoni te babai tosala événement oyo eleki na komba ya ali plus tozala clair na ndenge ya vrai miziki ya congo eza kokufa te yokana pardon na ndenge ya vrai miziki ya congo eza kokufa te moye mpe baredémarre yango eza te pourquoi on a Gims oyo aza congolais de sang et puis ambassadeur de ya culture na biso oza comprendre donc Gims yoka tant que Gims azali azoprône drapeau ya Congo très haut partout côté azokende musique ekufa te on a Dadju on a Fally Ipupa omonaki Amsterdam te wana ezolakisa ke bato oyo baza na moteur oyo bafuta ya moto eza kosala kitoko bisika Congo ekufaki te wenge nde ekufaki pardon s'il vous plaît botika mutamda na vie na ye botika wenge nde ekufa depuis 1997
alors tango ekufaki ekufaki wenge musique à 4x4 BCBG tout terrain ekufa ekufa kana dona 7 siko bayeko la musa yango 25 ans après siko président ya idée wana président ya groupe wana ya clan wana il faut vendre nie to fois bimisa slogan bo peut bouger bukili ya wa BBC que on va redémarrer le monde on va redémarrer le monde selon wenge merci mais musique a Congo ekufate merci Mbuta na comprendre siko selon Mbuta vraie idée ezana te toana 5 ans ngaka nanga na ena pelisi monteur nanga mbala moko epeli na otambola Mounsusu pa pelisi monteur nena ti mettre Gims etambola daju pa pelisi monteur na etambola siko ya wenge ba eba pelisa we kanganga wu voilà ce qu'on 98 voilà ce qu'on 98 monteur epela te siko esenga 2000 2003 Tito comme na 2022 Desco papa mécanicien aye pina alongoli monteur abenga Mandou Djabela ti combinaison abengi Vensone yakana nu kotoyo ba redémarrer siko monteur ya maramba wenge donc l'ité akanda siko a comprendre pas les gars attaquer des bateaux pamba. Ok, c'est bon. Donc, on redémarrer les monteur na bango Koufaki, mais il a fallu Zalaki à marche, il y a Maître Gims à marche, il y a Dadju à marche. Papa Cherazolo, on va redémarrer le monde. Azolo Belane Falité. On dit qu'artiste Sambo a personne abimi faire redémarrer. Non, artiste Sambo album mais en terrain. Il faut redémarrer parce que l'activité y a bloqué, il faut redémarrer. Est-ce que vous artiste Sambo azo vivre? Eza eloko e la ramutu tout na vie privée. Voilà. L'ité à Kandane Gazawa avant redémarrer monde. À Kangaba na Belgique. Et belé bachela qui est point. Bakansa l'ité à Kanda obeta 10 ans. Ce bakangi to obeta 15 ans. Oyo to vande ce qu'on a. L'ité à Kanda. C'est cause o bachela qui est point à travers ba dire na ba suki wapi. On peut bachela faire ego point. Tango ko bima discours est changé. Amen. Pour faire ego la nenga zana zape nzambe. Asambelaka alelaka tout le temps. Mututu na mukila kutanaka naba problème. Oui. Et surtout faire c'est mon frère de sang. Tous les jours je descends parce que c'est un bouillobé comme moi. Sa mère et notre papa baza presque quand on a famille. Mais Azali va redémarrer le monde. Oui, il va redémarrer. Bon, il va redémarrer. Il va redémarrer. Il va redémarrer parce que l'album est à terre. Batu bazo consommer, batu bazo yoka. Achendeka pose la vie privée na ye. Achendeka pose. Obique la vie professionnelle. Faire ache pose hein? Parce que babala ezobeta tout le temps. Nzemuna na innocence ezobeta tout le temps. Ache pose te. Ache des pose na vie privée. Jour par obima prison. Yeba nga koyara stratégie musu modalité musu. Parce que place azaza concentré. Il travaille mentalement. Donc ça ndenge bokote. Wenge tchaki pena ekufaki. 25 ans après, barona ba Madou Djabi ba redémarrer monde. C'est normal. Et ça politique du commerce pour Bateka. Et Bateki pe stade, Bateki pe Pullman. Okay. Donc voilà. En tout cas, merci Ken Pianto que nous allons aller. Ok. Tout le monde a une réaction quand nous sommes Marie-Paul au Montaya en vous. Et si quand il y a benga été, mais tout cas, il discours nous sommes benga qui est d'abord koya. Les tenants na ton on a raison. Valé tambona biso kopo ezala kopi à l'art. Mututu azala ze l'appel. Marie-Paul a géré, tu as vu ce que tu as solo, ba géré makambo ba lo bana TV. Toki à côté, toki à côté. Mais si Marie-Paul a ça la réclamation au Asali, c'est qu'Azala ze l'appel ya bayaya. C'est que 12 ezali par 12 ezali, Valdi 12 ezali. Marie-Paul donc no beta 12. Zéro comment ça que on va pas 12 ça donc Marie-Paul pendenga zaboy Marie-Paul pendenga zaboy Valdi to yebi vient na so Marie-Paul a peine ba million na ndako te OK copie mo boya vrai là ya kendo bukana mutukutu o azam mama na teti entre Marie-Paul na manda to yebi ke manda ndaza vrai teti manda nde pena vrai teti o pena ro sundo la pe ko pa ngwa sundo mais manda ye
peut-être pour babenga manda Marie-Paul peut-être babaike ah Marie-Paul yenenga zabo yazana soutien total ya ba numéro 1 ya mboko yo on se comprend MSP Marie-Paul moi ba cadeau pe bazo offre pas ba contaminer na mboko peut-être moi jalousie pesante faut pas comprendre un peu babilo msusu moi ba opportunité au Marie-Paul azo kuta nango peut-être ba moni ah moi na mai a pe ma bien MSP ba isolé na copie c'est ça. Pas ça. Bon, ngai nayokaki pasi natali na télévision natali kulutu Marie-Paul ndenge azolela na elongi ekomi rouge na lobi oh nazoloba papa mutu aza na pasi elongi ekomaka rouge ndeko na ngai tika nanu te keni yo talaki te natalaki misisa pena eye jaune via pakolaka pe moi misisa ekomaki moi vert na vient na se akanda apakolaka pe moi mbi bien ndeni parce que kanda ebimisaki pena kanda pena ebimisaki pena Marie-Paul azamta pembe Marie-Paul mutu apembe ya tika ko provoquer ba biloko ko Marie-Paul yeba emwin mutu apembe za sous le kauka baya Marie tala omoni kiwenge ndenge eza boye etelisa mpe bato ebele ozomona mpo bakoma likambo kowela couleur mpo soki totali meme bafoto akala kotala jiba aza mutu mwindo te jiba azaka pembe papa jiba aza mutu mwindo jiba aza pembe akobotama boni boye ko pasteur kana unabona batateti boye te jiba aza pembe akobotama yaubino otelaki na couleur na jiba a moto mwindo te aza mwindo te a moto mwindo magali aza pembe magali aza pembe lekina aza pembe magali azaka pembe jibe pa aza pembe aza mundele jibe aza moto mwindo bon aza moto mwindo tolobela peau la couleur aza moto mwindo la couleur de la peau il est brun. Pardon, comme non, chérie, pardon. Yo, quand t'es passé là, s'il te plaît, c'est là. Race. Tu sais, il y a teint. Mwindu pene ya loposo boye jiba aza mutu mwindu. Ozo comprendre ce comment kina mama moko na wenge ba komi ko luka couleur yo kate loko baloba omoni makaku nenga chete akanisa okoma na bota mutu akolonga te yango wana etinda memi ba ve Marie-Paul ba pakola produit te Marie-Paul abanda pembe depuis abanda choko depuis kala omoni siko confinement ngoke bango so azaba to mwindu on dirait un gars qui te fait émission na ndeka race jiba za mutu mwindu mais na ndeka couleur de la peau azala brun azala da moi brun kala il est akina pemba baluba ana pemba baluba kolanda clip a mulolo wana tala ana te clip a mulolo na RTC bi couleur à RTC yebi bien ba projecteur na bakona badimisa mwindu mais c'est pelite ndenge ba isolaki ngana sepelite parce que à part ko sepelate mais na yambi penza ba appel ba aimé bwanga ba bengi ngai aimé bwanga bengi yo basiliki makasi aimé banga abenga ngai te mais yoka avant pays yo lité akanda pasta excusez avant o rapporter les bango yo ke les bango comme passe faut ba pena no projet yango au moins projet tout et ça na moi objectif mo ba ça la problème ezani objectivité ya projet ya wenge ndenge balobaki c'est pardon étranger fallait que consulter ngai te aza muluba étranger te aza muluba mélangé aza 50 au bon dia to tena angla 50 kuna te awa mutu alobela ngono bana ngana loba boye bamonde yoka loba boye projet tout monde to vandi boye oluki ba sujet pour tout na so ba question objectivité à émission to vandeli parce que objectivité ya production oya Madou Djabi a initiaki ezalaki que wenge muzika na état oyo bakabwanelaki mais ils ont repêché Manda chante sur demande et à présent JB na présent Werason. C'est là où les bas blessent pour te qui maloba on peut pas marier pour la vie. Voilà. So big temps ba panzana ki. Tant mo choix ya Manda chante. Et comme le rat déployer des choix ya Manda pardon. Choix ya Manda eza Madou Djabi te. Choix ya Manda eza proposition. Ya ba collègue ya Wera na JB. Po eza cop na bango. Bango ne bakondi.
Les gens ont tant wenge zara ensemble bakozo appé Valdi zala wana nikisara à tête c'est que bakonde bakondi bon oui baza basali na kata groupe wenge musique à 4x4 OK bakolo wenge boyebi bango le temps où jimena wera ba décider Amadou to repêcher Manda parce que peut-être bayeba kike Alempela et couper sa moi genre le rôle Manda aza figure moko pona bango ba ponaki à couvrir Alempela peut-être yango ba sala ki choix nae mais ce n'était pas pour repêcher ba Rikoko ba Marie-Paul et les autres même des bandeli biso tout déplorer mais tant to landi objectivité to comprendre balamo que bango ba ko zalate voilà. Pas salité à Kanda. Après avoir comme on a vidéo whisky wishi à l'autre la bisoa, tout ce qu'on a balanda on boto zonga. On va provoquer ban la maison mère. Est-ce que on réfléchir bien? On réfléchir bien. T'as la bombe ça comme vietnamien. Bozo bunda mais bazo yakaka. Bozo beta bombe bazo puissant. Bazo pas avancer. Mandi mara défaitité. Ban la maison mère bazo partout na pas de news. Ce qui est dans ce monde domestique, dans ce monde liboso, dans ce monde maliki, dans ce coco, bachaye, balavandier, voire même par excellence le ministre. Il faut faire attention à la provocation à maison mère aux autres. Keba. Basta, totali vidéo, totali ensemble. Réaction phénomène Igo de la forêt. Tu comprends que fait les lots à kana makila na wana bena yankoi. Leadership et ça là. Papa avoir quoi mettre vidéo oyo. Grimace wana moni la musi batebele ba sokoli ba pese ba réaction na bango. Ya liboso papa na so de Niles. Asengi na pardon bo mi moto na bana wenge. Commentaire na yo. Bon. Tango lobby azongeli kaka esprit na yankoyi na yoki nzembo wana ebetinga na mato yankoye biso wera sonne tolanda. Continuons. Dominguez, bonjour. Didier Masela Washington te nakota kuna te landa papa na yebi babiloko yo landa ya deni asengi wera pardon parce que abotama na changu te na biso bana changu naza na tante ya koleka na télévision landa biloko nazoloba Ken Piana zala na okimia na yebi mutu abengaka yo maître wana akobenga yo te tokoyebana nani mobali nani mwasi landa te landa malabikita yo senga pardon ba maître ni charabisu na ba maître ni pardon ba vidéo l'église kuna ba prophète Emmanuel Dodi na libanda et si na sali ba entraînement et si na sali ba entraînement yo mom de olugela roka maître ni jabaka omoni Yantone aza tout autour ya basali ya Nzambe biloko mususu tango ngana yaka na ba télévision nazo loba bozo mona ngalo kwa mutazo bela mutu mais na yaka nazo loba pe makambo solo Yantone aza tout autour ya basali ya Nzambe et puis babenga kainani ambassadeur de la paix mbuta landa biloko nazo loba ko contredire ngaite non avec attention babenga kaye ambassadeur de la paix de la paix de chez Sina Kanye na dégaf. Oh. Na Kanye na dégaf. Gafa liboso na kangaki ye na boyaki ko loba na ba télévision, bino soki bo lobaki na yebité. Agangeli chaque Congo na télévision, lokola mwana bébé. On appelle la sepela. Yo pour sepela kité hein. Ah. Et puis ya mibale ayiko lobaki bato bazo meka bazo provoquer bana wenge mesomé. To lobani makambo ezo leka na beni kuna tinda bana bonye mezomel baki no bunda kuna na ese landa ça c'est bien tika silisa muta bomba na mezomel basimba na banzo ibako kende pe kuna eza ida bien atinda banzo ikuna mais oui tout luka bati bosisa banzo ikuna ya za wapi bonza ida bien avec sabisu ya za na mboko to banga ye to sa ba papa Yoka. On a une question, tu vas gérer. Il y a plus de temps à gérer, s'il te plaît. Tu connais Silisago? Moutoua kosa yote. Yantone aza Yantone, aza wera, aza musicien na bisu ya mboka to respectaka ye, pe abetaka musique kitoko.
na kati ya misiko ya beti soko landi bato ba manke wera makasi koleka eza bano ya boti Val bano nanu ya boti bano ya boti o ya bimisi oh papa na bano koyema même na banzembwa ya ba de la pante hein tela bana ne modèle ba manka bato tabana masesa kufina buzobe masasi ka praya te wana bwagela wazekwa te ata beti wazekwa nde papa ya congolais ya zoba mais yo lobi abwagela nsoni ozomona ibiloko mususu il faut asupporter yango azala motema munene kena lobaki yango na ebandela misiki ya koko wana elala oya tata wana ekufa bo koko nde wera koko nde wera ko membwakela toyebiti oh biloko ebele soki tolobi tobanda kokende tokoya kozindisa yo moko lobi abana na ye komi so koko nde kasi te bana na ye na biloko eza ndenge babwakelaki bambwakela omoni biloko mosusu tobanda koloba awa kamoli papa melisi papa bibero wana shaka kongo siko basimbisi bibero ozomona nakoya kodindisa ya ngiama na libulu pamba mpona kobima ekomi très difficile ngai na ye na nga mpona bapardon te mais na ye mpona koyebisa ya nsone aleka lisusu na tv aretire baparole na ye ngani nalobi yango mbuta ngani nalobi efo aleka retire baparole na ye ape nakopesa avi na nga mwa moke te napesa avi na nga mwa moke naosenga boye naosenga boye vadi nakotala meme avi na ye te ndeko lokange yoka nayebisa yo ndeko lokange yoka nayebisa yo mama lisette lokange ndeko na yo te mama na yo ndeko na yo baadopte na achaki mokolo makasi mbuta yoka nayebisa yo biso tokoba na koyaka kaka na batelevizio te ere nyonso mpona kosengaka bamikolo wana to bamisicien bolimbisi impossible omoni eloko na oloba na pesi wera une semaine bozolakisa musavinga wera kasi yo nozokotela ye te nakoteli ye te mais eza vie na biso un peu du respect quand même na minute oyo ndenge mission obokotisa yango nazotindela wera message soki asengi chaka congo pardon te asengi mpe peuple congolais pardon te nazoporte plainte oyebi ndenge obanda bambango na robe Pas ça. Oh, on vous demande aux yeux. Valdi, par rapport à la vidéo au Sengi Total, je vais mettre à vie. Je vais vie. Étant que mobile à maman pasteur, parce que na pire petit à maman si déjà m'empate. Premièrement, place dans CP la tesa. Langage au bande de maison mais baolo bamingi nzo yaza partout même na restaurant zo kota zala ekenge siko biso to ebi na mboko ba tela batu ba poison chaque jour même na hôpital zo kota zala ekenge okokuta na docteur Anzoi eza message ya bien te mwana musala o zwi na ndaku na yo zala ne ekenge poko zo mwana musala ya Nzoi mbuta eza message ya bien te eza message ya pété eza message ya bien te lelo na mboko ngande na bote mbuta tozalaka na yo musical tozalaka na yo non confondre langage musical na langage à guerre piro mbuta bako promettre te ke bana hôpital okota mso okuta na Nzoi parce que Nzoi a beto tonga mabe mbuta ngana otoleka na problème à poison place na liela poison na yebite donc ngana osenga ba message mususu il faut ko vérifier ka mutu mususu bakoza na na rankine akioza problème mobwe bakoza message na yo babi muta prometteur ki muto mabe yela yeyo donc il faut ko yebaka ba message ni no mikoti na likama oso yebi kozona na problème na Banzoi te akoba na problème na vie te aza vie na ye non nga lobi bonga petit ya nga lobi bonga mbuta aza roi beau frère mbuta Piroger OK merci mbuta nga Piroger nga na loba président wa Piroger atindela nga message na TV ken partout aux otambola bar nyos ozo mela na ekenge okuta na Nzoi même na bar même na hôpital même na restaurant même na mwana musala alobaki yango vidéo ezali. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Je sais que Ken wana on a problème à famille, na bon moment on a problème à mutu. Mais bafa na maison mais baza partout. Donc tant que yo zo chrétien we zo finga we rolo ba mabe pona wera. Tant que zo tambola tala gauche droite. Tant que ozo mwana musala na ndaku na yo, oyebi mutema na ete. OK ko sombe sens na station, oyebi ba to ba le sens te.
oke kote mozo mela mwa mbenda na yo oyebi muto me a servir yo te muto wana mso akane loko na mutemo loba mabe po na wera na ye muto wana akane loko na mutemo loba mabe po na jibe si oye muto azo servir yo obo ba danger bo michaka naza pe responsable na ana famille na ana bana sikoyo comment mutu moko azo promettre que basalo mabe même hôpital même restaurant même bar même moi na musala est-ce que ça normal autre lancer mutu message ya c'est pas bien osomona bato zo côté là ce sont des bêtises tena ndimi mfutima lelo pena naza mfuté en plus Valdi zela omoni koti kimia Valdi unyo so lobby ça na nzela Valdi zela liti akana pardon voilà ya na yo Valdi il faut toujours la paix. Valdi zela mbuta ndeto abo zela ndeto abo toluka mbongo tozoluka la kana bino pe ozala tenga na limite peza ya na lobibo na lancer message pas piro j'ai pas présent wa chauffer trop na lobibo piro j'ai omoni musala o to sala ka ba una roba biso to ya mbuta yo yebi bien musala o to sunga pe ba famille belé yana bande ko msusu okuté msusu a gravement malade mbongo na famille ba na mbongo ya traité msuka mwa mukete oluka o osungi pe mutu obige biso na ken ba message mutu zotinalité ya karage batara ponyo bafali Isa conseil na yo ngana boya na boya ka bobuaka ye ngande yanga boyaka na soko kokete mutu abite kende esalo bien na public ya fali likolo na esalo bien bubul pa biyaka okuta likonza pardon padi redémarrer obi yo peno yo ko redémarrer monde na monde keptela obi kisinjora azoi suspension bazo lobby na ngayo moni yo ba question na mona bwe ngali na za na rapporter mal Valdi tozolo makamno sa na ngai ngamuto pesa na suspension azati na un orchestre muto pesa na suspension Valdi mobilité akana to redémarrer dossier ayoka je redémarrer ba dossier nyonso je dois célibat d'église oui tuko kerami ko kena yote kami tekene bena kende esalo be walite akana conseil ambuté ya bien meilleur wana ucho expliquer prophète Emmanuel do di ba problème ne nyonso ya vie prophète abino il faut luka jour ya to sambela amvuti mezu ye kalibanda sikoyo bino so mona ega na télévision tango olela ke ba ko isaki tango otiko kuya mudali bosa kutane za sikoyo ala ksara hotel avec un yubo bret et mais fait boubou le faire sombelo parler dans l'événement ne fait pas sombelo parler vous ça risque hein bon voilà sombelo parler pena tu évolues en tout cas tu évolues pena ozo boliba joala bozo robalite akana dezo chapa na mboka na biso pe ya mystique mutu moko bwa betami babwaki ye mais akangami lisusu akeso makala et puis ba tu peux batie na boloko ba vandi pe mesa moko bazolia bazomela otomona mboko ole bato ba beta mutu bongo bakangama derrière mutu beta maki tu évolues vraiment mbuta mambo so kasi ko yamona ligite pasalité akanda chauffer na plateau pourtant ba robe pumbwaka moni biso ça na koti prison batu mwindu mutakobangisa lisu na mboko azati différence c'est des prisons na epesinga makasi sa famille différence c'est ça que oya kune zalaki famille ezate na sololaka na ba avocat na zolia 3 fois oya awe zalaki ko sumba une fois na journée soki so raté ko sumba na omoni makambo na rappela quand même tata mokonzi mboka bo pesinga punition eza mabete mais na ko sumba na prison ya centre ya mystique ya batikeli ope na chambre na sumba na chasser baninga nyonso zalaki na bango wana balobi awa tokokanga solo te foto mela shimboki biso nyonso mpona koépargne solo ozomona yango moni bato na kobosana elongi na bango te ozomona biloko bazosana mboko tu évolues ah Yannick zone de prêtre Yannick zone fondation Mulundu c'est gâté na malheur amuni ogiki ngombe vient nga ogiki ngombe na Lubumbashi vient Luison Mbata na Cape Town on vient Luison ogiki ngombe tembe mokonza Louvière monima poto mudalika su ouais tomoni émission mo pe bande bato mesaka ko saucissonner ba émission
tomoni moi eloko mozo tambola Muto c'est quand même hier. Ah c'est gars OK. C'est gars face à ce doré là. Muto c'est quand même pour nani. na président makala Ah ozomona hein. Parce qu'on soit doré gars, il va jouer un podium désolé. C'est que toi le bague na stade ya tout on a qui na ngate pour. Bois quand même. Photo kende. Non non. Podi Matouré à moi risque. Photo kende. On est à 4 mètres. Mais il fallait ba podium maman so rango. 4 mètres. théâtre tozala lisangana Théâtre. Pese ngade balondo wana futura biso. Nongo ndo bata so babwaki badira bayambi. Torosa ja diri babenga woni. Kebo torosa kebo. Lite akade yo bebe bwana Omoni ndeti na bastadi wana so tozate. eyu babara ya kato ya bio. Keni biara yo bebe bwana. En tout cas, tu as évolué. Boudalikasu. Tout le monde vidéo moto circulé au Wapi. Emeli alias Demingongo. Tu m'as illustré. Tu es coach à mon en tout cas, on a rapporté comme un lobby. À lobby, Wenye Musique a fait des coffees circulés aujourd'hui. Ah, t'es. saleté Pourquoi tu manques pourquoi tu manques de respect Koliboy qu'on a beaucoup. Et mais la bena loba bena que non ah non nan limité aloba ga on émission ni. mais ça va ça na sale prince Excusez hein. Allo bango non na lingala na comprendre français wana bien dit. Pour Emelia, Wenye Musique. Wenye Musique. Nde mutu sala ke kofia koma oya zalelo. Ah ça maladité. Ah. Hein? Wana Emelia belité. Trop c'est trop. Ça dit bon Sentiment au loba donné. on de papier go ya kota ya zonda kuna bandana confiance wa fana apala lix wa wenge na Emelia to solo la bien, Emelia dernièrement to uti ko kutana na yo awa na Béatrice to solo la bien. Emelia ngana ko balukela yo ko ndima te ke ngana balukela ki yo. Faut ko contrôler biloko mon pao. Mon pao mon konti confie au lomide. Ma bébé na. Papa. Boutana pour ça donc allocution na yo. Non, quelle allocution tout le monde sait. Si tu veux vraiment yo maloba na mneske zo bala na nature na marambo eleka vraiment. Kofi. Yango yebi kofi on te donner. Mon pe atayo mo. Ah. Tu as vu tes potes moni pe vidéo musoza ou api kofi za ki face ndiro na so ado yu kofi mo pendant le bakabi ya za fanatique ya ba wenge na. Bien sûr. Tu es excité pas comme bien sûr Pepe Kale fanatique a wenge, Tabulei fanatique a wenge, Papa Wemba fanatique a wenge. Babi Sonio so ba mutalika so ba fali ba fanatique a wenge. Être fanatique ne veut pas dire que bino mutu bo sali mutu. Non fanatique donc yo ebi définition fanatique. Être donc fanatique eza bekala autant na définition. Eza muto yo aza accro na likambo. Donc muto a sepe na likambo koleka, muto a passionné na likambo. Valdi tokende ba tot na peso exemple muke hein makambo na loba na TV na loba ngo chaque fois. Nga papimbo ma R na osa na nzondo papimbo na B1. Papimbo mazala benga nga biken nga zala ka fanatique na yo avant ya émission na yo nga za fan na yo. Est-ce que nga sala makambo danger ko le papimbo? Est-ce que nga vivra bien ko le papimbo? Tonso ana parti zela aza fan ya pitopale zela papimbo mazala lo aza fan ya pitopale. Est-ce que là c'est que nga sala makambo ko est-ce que nga na yamba ba invité ko le papimbo? Tozo na ti vient na biso Kofi. O mani côté to zapete. Viens na biso Kofi. Lelo ye mutapesa artiste musicien nyonso Congo via revivre lix goût. Que musicien ko paye par la danger, musicien ko paye car danger. Les preuves en est, musicien liboso ko tsa 600 na musique, 600 Mercedes, 600 Oyo. Tout le monde a Luka, tout le monde a envie à tambola nango. Pardon. Kofi Olomide c'est notre vieux. Kofi Olomide est une grande icône ya mboka Oyo. Kofi Olomide est une légende vivante.
Mais il était mutabanda luxure dans la musique à Congo. Parce qu'avant Kofi, il y avait des vieux qui vivaient avec une luxure. Il y a au Sagarate dans Bogo. Te pardonnant, on a fait ça moi anecdote. Parce que Grand Calais, à l'époque, on vivait pas dans la luxure. Docteur Nico a fait ça goût. Il y a autant mon ami Touka bien dans Bogo. Veta Boulay. Franco. Franco, vivant dans la luxe. Tout qui est musique. Trio Majesty. Ya ba vesak sa cool ba daw ba kenda ba poto wana ba kotsa ba kara bien na mboko. Ba te belé ba va ba ve Soki, Maxime Soki vang. En tout cas ba ve Soki Kofi kutu ve na so Kofi, azai kutu pire petsa ba ve Soki ve na so Redi. Abetela so lisolo ke elo belé au Kofi lo ba ba. Que ba vraiment na imiter quoi, vraiment de venir quoi. Il y avait Soki quoi. Il y avait Maxime Soki. Aux hommes donc batu ba vivant na luxure na mboka bazalaka. Dans ma musicien pardonnez na explicité car na koma na likambwana ba vivant na luxure Kofi pe aye a pesi goût na ndenge na ye mais Kofi wengende mutelanda ye parce que retenez ça moi na ba 90 tant jiba tambla na BMW ya BMW série 3 azako to na Dakar tant JB étant que président ya Wenge azu goût ya rozana mutuka. C'est parce que Kofi a eu ba Porsche, a sa robe émission na ba RTNC ba télé à l'époque. Et puis ça a goumo na mboka ba Kester, BMW série 3 popé qui sont. Donc on dit déjà mutabana osoba ba kara bongo avant. Boko pese goune nin. Tant où on ba décider ba soba ba 230, ba 190, ba kara danger na premier voyage. Kofi déjà a mutaba Porsche. Mutaba yaba sano yaba Benz no mutaba car moko boy déjà donc yazaki déjà na goût moko boy na ndenge na voilà et puis quand même un ancien mikiliste au sein de guerre mutu pa yebi makambo mutu pa simba mbongo ezamwa pasi mke na ko wengende bazwa goût que un artiste va vendre ma campagne wenge bazalaki salité makasi te salité non. Non. Kasi bazalaki ebele. Vérité na yezo vérité était à Kanda. Yo mona wenge me mafama ke poto. Na yeba kango so tolo mona bango. Babandaki te kamba moko soin. Te bazaki soin parce que bana bato mbongo a fait bato mbongo bazalaki wa. S'il te plaît. Bana bato yoka toke moko. Dide Masela d'abord, Dide Masela. Mama na bango muta mbongo. Dide Masela bazaki na vie moko ya kosangana te na bandalo wana. Zela s'il te plaît, toke moko. Dide Masela na nous fondé. Bazaki ba pauvreté, bazaki ba mvandu. Mais ba vana na bandal. Ozo ba. Totika te s'il te plaît. Eh ya ba Masela kutu. Te ya ba Masela kutu kokote la. Ken ya ba Masela kokote la route te papa pardon s'il te plaît. À part wana, ce to che Aimé Bwanga. Webi mama na ba mbongo azaki nango. Aimé Bwanga. Ce to che Docteur Zing. Ce to che Jibe, obi ke Jiba za mona Gombe kota Fleuve Congo hôtel. Obi ke Jiba non vivre wana. Jiba botama na famille mbongo. Famille mbongo. Jibe aya bandal na mama na bango. Tala ka jini wana elata ya hotel. Otala ba photo bien te balaksa o JBT. Wana balaksa o JBT. Kuwera lati Jibe abanda kolata, Jiba banda kolata ba chaussure. Jiba banda kolata ba chaussure ya cher de pas amora muke ba 6 ans ba 5 ans. Te wana balaksa ko Jiba bien te. Fabien Jibe bandi totika ba voiture et puis maman nièce Lusambo akola abokola Jibe bien totika ba voiture. Abokola est bien. Bien sûr. Eh, t'as JB au changer. Blaise Boula bazaki ba pauvreté. Blaise Boula bazaki ba pauvreté. Ale Makamba bazaki ba pauvreté. Mais maman mi pa azala mutambo. Ozomona. Maman bien azaki mutambo. Azana administrateur na zando ya. Maman bien azaki mutambo to boité. Mais ya lobi ke weke ba kola bazaki salité. Bazaki salité te même titina. Ça outi ba IBG wana azaki toujours propre. Adolphe pas d'agi soin. Eh, écoute ko sakalate. Adolphe bwana ba poto ya kala ya Tongo. Adolphe Firese. Avant que tu vas des poteaux, Adolphe a qu'elle a des poteaux. Il y a qu'elle avant. A qu'elle a eu deux fois. Oui.
Pour le wenge bazaki salité. Wana ki tout furahi muzika sikoyo tangu wenge. C'est comme on ki photo tout furahi muzika okazi bango wenge. C'est que ngana lité akanda to monaka ba photo ana ya fi na sowera kiloti mambo. Oui, kiloti munene boena mapapa. Mais attention. Wera bana ovanda papa Gifaya. Papa Gifaya azaki pauvreté. Mbuta, papa Gifaya azaki pauvreté. Azaki na vie aisée. Vie à ba patronté, vie à ba pauvre répété. Mais Emeli azaki na famille Emeli andesko azaki na famille pauvre parce que azaki fanda pas Roger na studio à Roger Ngando. Bon Emeli ngana wa prendre pe aza vie na ngafana lo ba pe vérité avant kota wenge ana oteka bijou na zan. Mutateka bijou souffranga. Mbuta azaki fanda na studio ya Roger Ngando. Ana oteka pe bijou na zan. Wana na kosi ou bien na vérité. Et mais là non t'es mais na bien net débat to mobenga bata wenge beaucoup ça comment Melia te azaki ay wenge na ba 92 c'est normal et 93 pardon ay wenge na 93 c'est normal ande wenge tango ekabwani ba jibe na ba wera nde ba tondisi ba bola na BCBG wera pa tondisi ba bola na basi na wenge maison te toto wana kota na sava parce que wera bongisi ba tebele ba roi David modèle ba yela ki poussière na nzoto kotala ba ferre te ba yaki bien héritier moi bien kaka et muté yaki bien zade ayaka pe danger ba yaki bien babindo mais papa na wazaki muta ba moyen babindo ba yaki bien J n'était pas yaki bien J n'était pas yaki bien c'est le pena yaki na bien te wana pena blague ya pas to wana mbuta mtoyeba te bochana na makambola te mbuto ko exception c'est le yaki na boyi Mambuta obike Mbuta obike selo alobi ozala sola na wera ozui Kerry Charleston oche wana ayo kaka enregistra makambo yozo sola na wera olandi video te kasi le video zo tambola na internet wera kuta ko seketi na liwa wera mukoni to sito vare to sola na téléphone boy journée na wera ebo ko sekai yeli ka chane de confusion na wera biso na wera ni manja ngwe tamboli fort na internet ala ça si voice ngo ya Kelly Charleston merci Mboutalika c'est le hasard tamoni c'est le hasard petit na nga oyo que vie nanga mobimba leki nanga ko boyo ngo sani okokisanga na selo na âge na comprendre te ngaka sabo âge moko o te quand même beti ba position de tir place moko beti ba position de tir te aye ko beta na position de tir ya ngai mais c'est moi le boss du projet papa photo nani ba tchana poster pour di ba tchai photo nede mutika ba débat enfantin quand même c'est le yonga mutu na bengi pour na rataki bil balandanga ba vie nga balandanga na ndawa wera so balandanga te mbele bil mdabo na position de tir pour to pese mbongo et ça na ko ba débattre c'est le ya position de tir bande koto welini ni mwana mama o yo pasteur beno ye bien o ya yo yanga ko ya mbuta oui mbuta c'est le vina nga mbimba moni c'est le Valdi Canada talelo ata manquer nga respect tina dernière énergie ngana olingaka seleo donaza moumbu ya olingaka seleo rapport na po oyebi na mboko même seleo ye moko nano sala album te comme na niveau position de tir donc tant que ngana sala position de tir ya participa bolingo ngana opesaka etito kokufa na olongola ngota bolingo ki président na mwana ata fingi tina mwele pinière ngana oyina seleo ta il a contribué dans ma vie. Ce qui n'a pas été le on va payer moi $12,000, moi $16,000 au Québec à quelque part. On a pour la position de tir dans sauf Guipet. Position de tir dans l'anima. Voir on attend bayo les avoir nan. Et ça voit c'est les autres. Donc on a compte à débattre ata ya ceux qui déjà le petit Denis les au moins te gaza na moi e bandelia ba liboma ya ba sekela liboma. Osomona donc déjà Denis les ça vient na biso musika. Donc atia kutu na meli diamba bien que na melango tata batinga na pelisi la mutu jamais na ko benga Denis si petit ofinga mwasi ndumba mati na wazana pona nga iseleo soko tali penza bia za rappel poli vraiment te eza délire internet eza théâtre yo nga seleo ngara yebiye tango pena to bandi seleo za rappel bongo te eza délire kaka ya internet fois zala fois mona bien que babiloko wana zo sala wana ngara ko landa bino te seleo soki to bengane na téléphone boy
makambo oloba na internet wana yango ta alobaka aza bien eloko esala ye alingi nalimwa te na actualité alingi nalimwa te alingi azala na ye donc botika badébat na mpa na nga Céléo c'est mon frère jusqu'à la mort non ngai nakenda ye poto tosola Céléo très bien naya comprendre que Céléo c'est que venga deux ça côté moi court parce qu'il y a beaucoup de album avec la azalaka na chic choc loyenge c'est ça artiste azalaka na nyonso asala eza makambo ya chic choc loyenge eza sur identité ya maison mère eza chic choc loyenge nde ezosala Céléo lelo na internet. C'est que Céléo c'est un artiste et comédien. Ah oui. non aza comédien aza animateur Mais côté mususu baza mutu malamu po apesanga mwana mwasi moko Yunushi Banze akabela la fleur du jour akabela ngati ka koma mwasi na ngai ayebisa fi wana Yunushi Banze la fleur du jour chaque fin du mois kabela ka lité ya kanambongo onika bien azala bien pour changer nos sous aza mutu te ah na émission changer combien de fois mais on peut se dire En tout cas, il y a un valide dans le lobako ce bato ba ça ba débat et que bolingo tuna nga makambo botuna nga mamba Céléo te na boyina kete Céléo yebo bene ngazana mutema na yebi que il doit beaucoup à Muta ayebi que Muta de ngazana c'est mon frère Tilioa donc c'est vraiment mon frère bon moi nga na bano kasi Adricha tipo nzoki ezaki nde ya Muta te Adricha bibi saka acheter na bibi sa pose yo kenda wa pengo bato bazo sila mabebo ga président la baronne bibi c'est sur basila OK na ça réunion na zo Muta na ça réunion bato basila na zo donné ça soki bisa sila yeba ya réunion chenga ga président OK bon c'est le ya ga vat Céléo 7 heures déjà wana yebta bongisa ba bad donc nezala ka batu tu basila bazaka na club nanga yo président na ba président ba bisi basila tata pambo wote na tika na bisiki na tiki pena siko ngabo président pe wa encadrer ba nyonso basila na consola ka bango c'est que to loba ke avant ba redémarrer mboka bazalaki na maboko na yo te jiba sila te na ndenge wana yo même papa chéri mo na podium na bibo jour na kendala bi Moutalika sous président ba mission tout ba vida mais j'espère que ngana na te kiri wala depuis que na bikoro bi papa chéri yo ba na yo te uzate yo na biki poga sura na iloko wana belo bimia wa te donné zana on a solo na souverain premier o jibe vena mobali ya pembe vena yo finge muta mwindo Mbuta yo lobi muta mwindo o lobi muta mwindo lobi ningi na mone la kai na tango akala na niopito na kamera vena to na misro na misu non to kuta na te bana na yo ka jibe kena ba photo batindela biso bazui photo moko boye na moni uera lati coupé na moni papa chéri jini oyebi ke Jacques Pot na wera clip nzembo basali ane ezokende bien na moni impact nango pene ezokola nga kuna asenga bandeko na biso awenge musika maison mère bolongwa na distraction bolobela na featuring ya Jacques Pot na président wera soka na chant tala clip kitoko boye vraiment. En tout cas, Jacques Pot, félicitations. Président Wera, félicitations. Moni ba œuvre boye, ba œuvre bonga vraiment ko lobela ba œuvre le côté na ba polémique. Jacques Pot asali ba vocal moko kitoko, Wera kitoko, o sentir pena surtout ba caro boseli clip en tout cas Jacques Pot. Félicitations vraiment. Jacques Pot pena félicitations musala kitoko faut ko mema kulutu na ba qualité ya modèle wana nengozo memela ba tu bazo lukela biso ba distraction ba kabola biso na vie moment ke biso to luka to mema musique. Il faut que ça la promotion nzemba wana na Jacques Pot parce que ça faut chant en blague. Obi Vincent ne tango uta kamituga na Kivu. Yo no faut que dame na palais. C'est vrai ça. Et merci Sylvain. On dit à ça là moi cocktail chaque fois ba tubaya gawana ya baba pa ya balia. Tika et longyo ke no liana ndaka wera. Wera ko ndima ko bengisa ngai. Awera pona ka bilongi papa ni nga mama. Yo muto uti poto. Me bando uti poto longi fonga bit. Bona ne fonga meli na leli kuna. Te ba ko azana besoin na faut que dame kuna. Ba ko rappeler un jour. Moi pas tabla besoin yo faut que dame. Ba ko rappeler un jour. Ba rappeler na ba message. Ok, nazata na video moko te nazaolia. Fifisi wanda ela biso mutu ambisi moko munene boye. Fifisi wala so mutu ambisi. Valdi yo ko liaka jour. Nazalati. Mais ba ko me rappeler ngoke no boza jour bolia. Mutu ambisi.
ngana kenda mukulu moko ba président suka pe libanda otozaka colonel général Elvis mais nga pena na pala vie de la forêt na banda kolia depuis kala depuis 97 nga sona so pour kolia eza nango bien mais rappel nde ekomaka rappel ça fifi siwa yo muto yaka na tete ya mbisi depuis 98 na lia ranga kuna bongo biso poto lia kuna ezaki mutema mabe bazosala non mais mao ese biloko nga na lobi awa bakondima na ya oyo na se contrôle te na sa whisky na lobi bilobela awa se apoli lumumba asenga weka limbisa se apoli lumumba basola ne très bien omoni Vensone Adel Jogo bagudanji ça na expliquer Vensone omoni Vensone Vensone ayebi bena très bien Vensone a maman na stratège et pas la yanke kolanda ki ambassadeur de la paix wana te omoni biloko yo lobaka wana Vensone atiaka okate ayebi ke petit na nga amta délire na internet te ubie tolobake ninja mona kaka enemi na ye eza ngai ya kobundaka na ye yo mutu osenga ye défi ke fo bobunda yango wana soki epesaka ekanda yo so awa kaka kala mingi ta utolaka so ninja bobunda te sikoyo so tokotele opesa barapport wa mokonga na olia na ndaka mampata na olia na opesela bosiko ozobanga po ani po ninja kokanela nga partout boyebi ka kozala wana ye ninja tokosolola te wana esimba te Alors merci Moudalikas, merci Ken Pierre merci pas salité à Kanda mais Ken Peneloko bat namon to betongo mo karana film totiko ya ma nièce nationale mususu nete so yo ki sa monter te nièce nationale nabi mususu do to baxi mi baleti mona Karine Mokonzi la baronne ouais en tout cas félicitations à Karine félicitations nga yebisa binoti na be Karine ane na zemi ya solo mais winga lo ba Karine ana zemi ya solo to ko lo be la zemi ya mutu te sa ke yemo kalo mais winga lo ba ki angwaza na zemi ya solo parce que il fallait to kutana naye mobali na boya ki alobi comme ana zemi ko kutana na batu te batu ba boya pona ba ki so Karine ana zemi te c'est que ansi luzo les ambala libosa ko sanga parce que en sabete pe na seta bino azana zemi boy pour faire to kutana Karine en tout cas félicitations et ça lit bien parce que batumsu babulaki Karine a kobota kate vraiment ça lit bien bébé asikaye en tout cas Karine félicitations ngana banga ki makasi nga lobi mikole uti koleka natali mwana mobali moko zemi eningisi mokili aza américain mwana mobali wana balata oyebi mokola kobota boye aboti CD ngasi kona komeye kobanga mpona zemi ya Karinga bi oye komi yeyindi mokili boye mokola kobota boti chaîne na YouTube te boye nzambe aye kosala ndeko na biso ya mwasi aboti vraiment Karine Mokonzi félicitations na bébé oyo boti parce que likambo kobota oyo yango basi ebele na bandaka mabala bazomela pema 5 ans de mariage 6 ans de mariage 8 ans de mariage aboti maniké c'est vrai ça basi ba pese kombo Henrietta mais biso to souhaita pesa mwana kombo maniké soka zindo eko zala bien makasi pesa mwana kombo ndo ya maniké to pesa mwana komo njora basi ba pesa ki obike soki apesi mwana kombo manike ezala impact manike pena osepela fort bien kisinjora njoka basi ba pesa ki mwana kombo bon lokole si ba pesa ki ba ko changer pe merci Ozé Moukoulou qui était derrière la caméra. Merci à Patrick Tchekolo. Merci parce qu'il faut te rappeler Moukili que le 29 octobre Faliba Kitaba Mata a Osala plein Yarosaranate. Vous avez invité. Oui. Oui. Mais comment on a su qu'on a tous invité? Non. Basala nenge Amadou Djabir a salaki. Te toza pena invité. Bato baliaki ya wenge biso pe ya fali tokolia 100%. Wane ko ratete. Bato ya wenge badondo akiti. Bakie pe ba isola ki biso nyonso nde to aboye. Babike bato ya fali biso pe kote ya fali. To photo dondo pe parce que badlongola ki biso na projet. Eka na muta wenge na be muta fali na be muta fere na be muta hérité. Na be muta kofi. Te ngai est-ce que kota ki na vérité moko. Ngai bako isolé ngate bako kotsa pe ngate. Pourquoi? Naza chroniqueur te. Naza consultant analyste. Là na mosaka kota. Non mais moi je ne suis pas là. Ngana na kutana ba Vensone na kutana ba Jibe ngaba muna ba ona nazaki ata boyebisa na kota ba wenge pona sa nini.
ocha mon pilipili na mungu quel analyse. pilipili nga mutu so na simi micro fona lobela actualité wenge tous les temps ta bono cha micro na lobela ngo upa na lobela ngote ngai naza na posa te na kene pa mutu a corrompre nga pesa nga mbongo parce que nga na zoara ba actualité na rapporter olinga te je vais rapporter so na ke ba pesa nga mbongo bona sana mbuta tango bika oge pa mutu a corrompre corruption de l'homme mususu yo c'est la promotion ya bango beta na neti ngai tenga na posa na ngo tenga même pe mbongo afali na posa na ngo te pona stade na ye na posa na ngo te parce que je dirais toujours la vérité moni temps ba sa promo na bango ngana osala promo na ngo makasi parce que ça un artiste de plus oazo batisa na martyr mbuta ko encourager bongo te o moni ndenge za faut ko encourager fala bimisa mbongo pona promotion si a des blagues a bimisa na ye so lobika bimisa te batu ba lobaka mutu msu ba lobaka bango te biso peut-être to mesana mais o moni ke litea ba lela ba maki baninga ba liembongo yoka DJ bimaki biso mukoni to koliena ngana makambo afali kene yoka na kota boloko prison yebi bien na kota na makambo nani na sali yo nini pasta mbuta oza yaya fo biloko yoka nazo nalobi boye nga na bi yo te ken oza ken wana chaîne oza chroniqueur oza wana ba warrior nyonso ba respectaka donc obligatoire ken faut voir quelque chose Valdi faut voir quelque chose non yoza chroniqueur non pas bénévolat yoza ngade naza analyste ngabo invitaka nga nga naza analyste donc lité ya fois dambe po lité asalaka analyste lité asalaka marketing ya proximité lité ya fois là la marketing yango na 10 jours na boloko donc ngai nde naza boye ata robino so obeta événement munene nga obeta na terrain le 30 juillet nazolobela ngo bina filé nga sala ba tourner na ye on parle de ça merci donc voilà merci Moutalika so en tout cas robino invité ngai na terrain GD OK robino invité ngai a invité nga na ndaku toke to liena ye to meli et puis invité nga na GD ozu loko après toke GD en tout cas merci et na bombi te mbuta oh date nanu ekoki te non na misualité date nanu ekoki te so date ekoki oyoka ki kotela pe na bilili bakuta na merci pas en tout cas to komi na suka fama maso na biso na yeke bate bele batala ki biso en tout cas merci na bino lobali loba suka poto silisi ngana tala temps vraiment merci na bainyo so balandi biso po moi molimo mabe ningaki kota mais nzamba bundi pe na makasi po le kana kimia bayaya oleki na bino kwito oyo ekoboma ngai muko mususu biloko ebele bimia wa manki ya contrôle blanda te mbuta de fona bongisa ndeko na ngai oui surtout yanti moma nini nga nazoya kolia na wera moma nini bato esi balie tala air nga nazoya kolia na ndaka mapata vraiment bandeko bolimbisa oyo nyonso peut-être omonaki ebetisi yo libaku eza façon na ngai ya kolobela merci na Aimé Ponda Dollar Boss bisika bizwami yo merci na bandeko na biso nyonso oyo baza na badifficulté bozwi quand même temps kolanda biso na badifficulté na bino na bamasaso ezobeta na bakoin wana bozali ezopesa kitoko te bato bazoloba bino bozosala baémission bozokanisa bato te bozosala bongo mpona nini ndeti yango wana ndeti bandeko mo babenga yo loko ozoyoka te tomonaki yo na kinga kati continue okoyeba bandeko na ngai soki bapesi nga invitation ese kinga kati yango nakendeki kanga mona ki okomikota na makasi famille epesi nga invitation nakei na mikotisi na makasi oui tokende ti na restaurant na mondeke na kati ya avion ndenge basali boîte na kati ya avion restaurant na kati ya avion hôtel na kati ya avion oza pe na baséjour Melitea tokende gauche tokende ozomini okola pamba ntango kinga kati oliaka vrai ou faux ekasi bosi ozosi justifie etika sisa azobwaka bato awa TV5 tunanga nini
te de gérer biso kaka tuna na pesa ko mona oya suka okomi na mambebele okomi tika boire pardon baniongo yaki na boka kinga kati tata yo moko fo mama Olive Lembe Kabila natanga komo na ete ata yo naza politicien te nazaka mwana mboka niongo fo na bwaka bon Aimé Ponda dollar boss vraiment na bosanité Younouchi Banze la fleur du jour Desmo Yingi la tata Pambola yo ba union so bozi occasion toso boaka ba obazo pesa ba obazo fongola loboko te tokotanga ba komona Jimmy Bila au patron banda ya wesina moniye bon muta jeli lo bango eza ken piana yo to lo ba bien ba pesi te information eza boy to kufeli maître ya munene champion o ba bien so ba yebi ba ebi singa ba lobby papi Bunzi papa François lobby ete matanga ekozala na kati ya Paris te dingo ya solo te dingo ete maître maître Magouche champion du Congo maître Magouche champion du Congo te koyamba information mususu bongo te muto ata beta yo likofi soki eza kufi eza makama matanga te bakutana te bana Paris nyonso bana France boyebe sika bokutanaka vendredi samedi mpona kolela maître Magouche champion du Congo ekosala kitoko wana ezali signé epai ya papi Bunzi papa français tata Pambola biso. Merci Ken Piana. Ouais, merci Valdi. En tout cas, merci na bato nyonso balandi biso Adel Joko bago danger, c'est Poli Lumumba, Vieux Luison Mbata, Vieux Jimmy Bella au patron. Donc merci. Nasuki nanga. Ouais, Clarisse Tanga Mouyembi, Motema Guilen Nante balandi biso avec attention. Na PC Mamote Mama Eveas Bell, les boss Robert Moukoka 277 bientôt à Sayo. Na PC Mamote place à landi biso. Ya Claude Tembe Mokonzala Louvière, Monument Poto na PC Mamote trop depuis Belgique. Gary Iwele GI. What's up man? Na PC Mamote depuis États-Unis. Papi Ngimbi, Motema Mama Clarisse Ngimbi, Ngimbi Manpower LLC depuis Portland. Na PC Mamote trop. Na yebike bana baleki bazokoma kala mingi te. Le boss Tanguy Brice Lulendo, le seul Congolais ami de Bill Gates. Na clôturé wana. Motema Mama Fefe Fanzu. Merci. Na epe libanga moko ha. Maréchal Mobutu batu nyonso to botama na ba na époque ya Zaïre. Na boakeli bino Maréchal Mobutu. Merci. OK, mais obosali mutu na biso ma desu. Junior Ramazani. Tashima Junior Ramazani. Ah, Goma Junior Ramazani Tashima. Junior Ramazani. Junior Ramazani asana akopesa ya penza. Mais nazaki pe na mukanda na ngamoko. Congoli solo.